ezali monde moko babengi la nécromancie. Il y a un terme moko babenga kaolo kwa nécromancie. Enanu alinga introniser mwasi na ye na monde ya nécromancie. Tangu mutu akufi, soki omoni mutu wana na spiritualité moko makasi, soit zaki nganga kisi, soit zaki féticheur, soit zaki mutu moko ya esprit. Ndenge tozana mokilo mutu zaki nganga kisi, zaki mutu moko, par exemple, mutu na akufi na spiritualité makasi. Alors tangu sikoyo akufi, ba occultiste pe bato ya monde wana oyo bakota na nécromancie. Bakendaka siko consulter bango Feregola. Feregola tolandaki ni na ndenge etamso reja kochela biso akendaki na tombe ya ndeko na ye pona ko alors babiloko ndenge wana mususu ezalaka par rapport tamso ninga za ndeko na ye ye mutasimba masolo na ye babisa mokili bayemba. Je m'en souviens monsieur moko mokili yemba si la nécromancie Bill Clinton ayembango Kofi na Fere. Kofi aza mutu moko ayebi monde des esprits. Aza évolué makasi na monde des esprits. Déjà tango moni Kofi ake kosala amemi mwasi na kati ya cimetière. Eza intronisation mobima. Deuxièmement, c'est par rapport ya activité aza nango. Aza na conseil on beta na kati na niveau poto. Le conseil on a poté bêta. Il a les relever de films que vous voyez moko Kofi et fali a bêta na poto. Atika impact. Fali a zamwana Kofi. Nini Kofi faut ça. Il faut bêta makasi. Poté lo kone simba. Il faut la moussa tous les esprits avec bakufa na poto. Bonjour, bonsoir. Bandeko nyonso bozolanda biso na notre chaîne le prophète Nim Richard. Ensemble avec l'homme de Dieu, nous allons essayer de na kati chaîne na bino obosiplango ya mosala nzambe prophète Nim. Abonnez-vous massivement, partagez, likez cette émission pambati a tokomela no makambu ebele na spiritualité bamateya beaucoup banda kozongo vraiment awa. Restez toujours branchés dans notre chaîne. Benga papa, benga mama, le frère Jires aliki analobaka bisika nyonso mosala nzambe to pe mosala nzambe ko benganga nazalaka prêt ya ko répondre pona kaka ko panza sango malamu yo pe so mono ko benganga et dépendre kaka na yo mais soki na ye na yaka pona nzambe nalobaka nga mosala na salaka nzambe moko ayebaka ndenge afutaka nga. Alors nazana esengo ko yambela bino mosala nzambe le prophète Nim auto parler sur la spiritualité ou de monde des cimetières. Restez toujours branchés. Nous allons parler de ça tout au long de cette émission. Surtout en même parole avec Régie. On est la caméra, la présenter de nos invités là. On appelle déjà bonjour l'homme de Dieu. Oh, bonjour Papa Jirens. Bonne santé. Nzamba zobate la biso papa. Et ton nga nzamba zokamba. Kitoko na ngolu na yenzambe zotambola kimia. L'homme de Dieu, la spiritualité. Il y a des vidéos où c'est moi vie na niveau ya internet. Tout le monde qui ba film moko boye, Régia continue sur ta photo, ba mona photo ba fi wana ba kenda ki ko célébrer anniversaire yende ko na ba mo akufa ba memba gâteau, ba memi ba bougie. Autour ya tombeau, tout le monde ba ti ba bougie, Régie yo na zoti la biso. Ba ti ba bougie bazo célébrer anniversaire côté artiste na biso pe to moni ko fait que na ko rendre visite ko fait le midi que na ko rendre visite na tombe ya papa na ye accompagné na mwasi na ye Cindy Leker côté mususu pe to moni Feregola pe akikotala tombo ya ndeko na ye mutalo maloba na ye walo maloba papa na ye est-ce que tombe ba kina ba cimetière bongo ko visiter ba tombo ba ndeko na bango nde balobaka ba s'adressaka na bato bakufa to ba s'adressaka na banani parce que bible ce sont les en relation entre bato bakufa na bato na bomoi. L'homme de Dieu avant to faire l'émission na biso na ba sujet na pesio to sambela bon to bande vraiment Adonai to pambolio Nzambe yangolu pour cette grâce que tu nous as faite Seigneur de nous tenir devant ce plateau. Bénis notre bien-aimé Jirens
qui nous a accompagnés, Seigneur, dans ce que nous allons parler et ce que nous allons dire. De toutefois, nous demandons, Seigneur, l'aide du Saint-Esprit et la sagesse, l'intelligence. Bénis aussi tous les auditeurs et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, qu'ils soient aussi bénis et édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Toujours parler dans ma blog, on a dit, est-ce que vous avez un cimetière que l'on s'adresse à na bato bakufa nde na lobaki na ebandeli bible oyebisa biso ke relation mo tela entre bato bakufa na bato baza bomoi siko ntongo bandeko bakendaka na basimetiere bongo koloba ndeti tomoni kote kuna fi rigole alobi ke bando tika ngai tala bisiko komomema ngai bisiko komomema ngai kofi mpe kuna akei alobi maloba na papa na ye oyebisenga na batela mwana mwasi opesaki nga estce bato baosadresse na bakoto mpe baboti na mo bakufa. En tout cas, merci Papa Jires. Et là, on a loba, premièrement, nakatia volonté ensemble de nakatia Bible, je pense que il y a des sortes de mondes. Et ça, un monde physique, autres allez vivre, et ça peut un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a aussi des sortes. Il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel à Bonzambe. Ils appellent un monde spirituel satanique. Alors, ce qui n'a meki kotanga makomi na Nzambe na mukane ecclésiaste. Makomi na Nzambe lobi, il est réservé pour l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Alors, qu'est-ce que maintenant bato bakena kosala kokena ba cimetière juste que tamba okende na ba cimetière ezali une forme moko ya pacte bakena ko traiter bakena ko traiter pacte moko na monde des esprits na monde des esprits ezali na pacte moko déjà tango mona cimetière ezali monde moko bengi la nécromancie hein yana terme moko ba benga ka ko nécromancie. C'est-à-dire, il faut invoquer les morts. Il faut invoquer les esprits des morts. Mais parmi les esprits des morts, il faut invoquer n'importe quel esprit. Esprit ya mutu oyo akufa na bonzambe, invoquer ngote. Qu'un sataniste a invoqué esprit ya mutu akufa na nenga bonzambe. Abakoka ko invoquer ngote. Mais nani bakenda ko invoquer tangu mutu akufi. Soki omoni mutu wana na spiritualité moko makasi. Soit zaki ngangakis, soit zaki féticheur, soit zaki mutumoko ya besprit. Nednenge tozana mukilo mutu zaki ngangakis zaki mutumoko par exemple mutu na kufi la ina spiritualité makasi. Alors tango sikoyo akufi ba occultiste pe bato ya monde wana o ba kota na nécromancie. Ba kenaka sikoko consulter bango, ko invoquer esprit na bango. Parce que dans le moment où on a invoqué l'esprit, on a contact avec le diable. Parce que on a contact, on a lié moko déjà na Satan. Alors, lié moko Satan doit permettre les bango. Tant que ça invocation, incantation, esprit à mutouana ebimi. Nani a permettre que esprit ya mutouana ebima, c'est lui-même le diable. Il y a ba cérémonie moko ba salaka. Basali ba cérémonie ba invoquer esprit à mutouana. Alors Satan mokozi na bango ko permettre ce que esprit wana et apparaître. Est-ce qu'ils appellent esprit ya mutu akufi? Eza esprit ya mutu mais certainement parce que mutu akufi wana minute wana ya uti koloba ke mutu akufi na bonzambe bakoki jamais ko invoquer ye. Ki ba invoquer esprit na ye na ndenge moko yo ki kosala ba cérémonie moko mabe. Hein? Pourquoi? Parce que mutu wana ta mutu kufaka. Il y en a deux places au Tokenda. Au esprit de Kenda. Il y en a place à Liboso, na Nzambe. Il y en a séjour de paix. Il y en a séjour de paix. Mais Mouto Koufi na Makamababe. A un lieu de tourment. Donc, contrôler na ba démon. Contrôler na Satan Yemoko. Ne pas qui par exemple Mouto Koufi sans Zambé. Auquel siko na maboko à Satan. Auquel Samoko Oyo. Tant que la kimiate. Alors, tant déjà on a pacte moko yo traitant. Na diable. Na bateau ba kena ko invoquer les morts. Diable a ko permettre parce que ozadi amuto monde wana. Ozadi amuto monde des esprits. Ko sai la monde ya nécromancie. O mona mimba musicien mingi ba yemba.
Babisa mokili bayemba, je m'en souviens, monsieur moko mokili yemba, si la nécromancie. Bill Clinton na yembango. Ayema la nécromancie, wana za epa ya Werason. Ablobela likama nécromancie, ils ont consisté à invoquer les morts. Invoquer les morts. Alors, diable na code moko ba beta, to beti code wana déjà mbala moko a direct na Satan. Satan ko permettre sikoyo ko libérer esprit wana. Esprit wana ça dit, il apparaître. Et ko apparaître automatiquement mbala moko ba ko communiquer na esprit wana. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Sikoyo ndenge bato bakendaka tozwa baka ba ignorant. Akina cimetière. Ah, papa, tozwi ndeti fe rigola akei na cimetière. Tala bisiko komo memangai, yande kona kufa ki digital. J'espère aider. Tala bisiko komo memangai. Est-ce que na place à thème na tombe wana a s'adresser nde kona kufa to ezana azoko s'adresser na yete. Azoko s'adresser n'était parce que esprit wana ezana pouvoir mon côté ko répondre. Mais c'est Satan, le monde ya nécromancie. Bah on ne va pas ces réponses parce que tant que esprit les a contrôlé ce qu'on a au diable, esprit on a tant que fait contrôler na Satan yemoko. So Satan n'aime pas répondre. Donc il y a so dia moni muto que na cimetière à quelque chose na ba kufi. Donc il ne cause pas na mutu wana, mais c'est le diable qui va lui répondre parce que jamais mutu oya kufi akoki kolobela yo susu. Jamais mutu akufi akoko peut son réponse, jamais. Parce que c'est ce que la Bible dit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Comment mutu na ko apparaître? Et même ne omona ka mutu akufi, otomoni ye, eza yete. Eza elongi ya mutu wana to esprit ya mutu wana balataka. Soki mutu ali na nzambe te omoni mutu même de to mongolo ko vi na bamboka avant même to mata na bakini. Hein? Alors, moi, je pense que j'ai eu cette grâce-là. Il y a Kokola na bamboka. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où mutu akufi, mais à un certain moment, esprit n'est otambula. On a tout comme on a yé, namoni yé. Eza yete, eza esprit mobimba. Balati esprit n'est ba otambusango. Alors, nini na loba likambo ya, kesotu ninga likambo ya Kofina Fere. Kofi aza mutu moko ayebi monde des esprits. Aza évolué makasi na monde des esprits. Déjà ta momoni Kofi ake kosala amemi mwasi na kati ya cimetière. Eza intronisation mobimba. Enanu alinga introniser mwasi na ye na monde ya nécromancie. Deuxièmement, c'est par rapport ya activité aza nango. Azana conseil on a bêta na kati na niveau poto. Le conseil on a poté bêta. Il a les relever de films qu'on veut dire moko Kofi et fallait bêta na poto. Atika impact. Fallait azamwa na Kofi. Nini Kofi faut ça. Il faut bêta makasi poté lo kone simba. Il faut la musa tous les esprits abat bakufa na poto. Tous les esprits abato bakufa na poto. Il faut bala mko bakot na conseil wana. Tant bakokota yana batu muso komona plein muso pe ya plein muso ozala wana yozo kanza batu baza batu te ce sont des morts des esprits ya batu muso bakufa na poto bakola muka yana bakodi moko sata pesa bango de mona balansa kango na moment activité moment concert esalema tous les esprits ya bakufa bakokota omona place nde ba profiter ko ba sacrifice omona o batu bakufi 10 batu bakufi 50 bango bako parce que pacte nyos obisto benga ka pacte na monde spirituel pacte nyoso to ba bengi alliance ezalaka toujours il faut makiletanga po ya mwesima so yene nga ke déjà wana ake déjà ko signer agota tomba papa ake la tombe mais c'est déjà les alliances mamba ake ko lobe mamba ya conseil alors ndenga kokota ko beta na bilongo balia ba pacte mo basalaka tous les esprits avec bakufa faut balamuka bino mona avec bakoti na stade zone baba démon ce sont des esprits avec bakufa tant bakoti wana il y a un démon wala ko provoquer ba trouble faut mona kaka mususu moko tindi bakoto bazo tindika koto ba tindi bazo sali ba okufa
Bibo mona ba kufi dans les vies autres que ezaba esprit wana nde ba ozo bato. Mais bato ba ignorant ba babelo kwa ndenge wana te. Donc ce sont des esprits à bato ba kufa wana. Yango nde ba kosala ba massacre wana. Mais bato ba yeba kwa babelo kwa wana te. Nous devons faire très attention à babelo kwa ndenge wana. Très attention vraiment. Mais que Dieu nous aide vraiment. Papa Jirens, bato ba zo boyebi ba comprendre babelo kwa ndenge wana parce que so oza ignorant za maro banini. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Bien, mais moi, c'est dans le cimetière pour introniser. Aïe, pour introniser dans le monde, il ne faut pas accepter. Parce qu'il y a un bilon il faut moi ça bête. Il faut pas accepter. Donc, quand c'est dans le monde, on commence. Tu as tellement intronisation. Même dans le monde spirituel, ou bien dans le monde physique, intronisation. Ou donc, introniser moi, pour être côté dans le monde, on commence. Il y a des spectacles comme ça. Laissez-moi vous dire qu'il y a un bateau qui na concert wana. Ceux qui baza mouké na 150. Ceux qui ba mouké na 50. Na concert wana. Parce que concert moko a défi. On a défié Fali Poupa. Pasteur Wario. Te nazo epso makamba solo. Nazala na parti prité. Moi, je te dis qu'ils ont passé au Ariotem. Je vous dis, au moni défi au yazo lancé faux. Ceux qui ont servi Rwanda et Simbité, ils ont chita kofi mango. Ils ont chita kofi. Toye bakababilo kwa nengo na biso batu batu ba sa nzambe toi spirituel toye baka déjà qu'est-ce ça veut dire qu'est-ce ça veut dire qu'est-ce ça veut dire même nini no mona makambo kate kongwa bitumba kama mambo ba kofi ya ba fali nde bino bino mona. Mais non, makambo mboka bitumba ya mboka eza bitumba biso problème ni mboka, nous ne sommes pas des politiciens. Mambo etali mboka eza makambo bakonzi. Nous ne faisons que prier seulement pour les pays. Hein? Prier seulement pour les pays. Donc tout le monde est là que kimi sala. Mambo etali mboka biso etali biso. Makambo kofi etali na. Makambo kofi parce que ça âme. Tant que ça vivant biso nous avons plus de responsabilité. Hein? Nzamba ngaliwa mutamaso te tango dia za kota la mutamaso mais tango zo sadia makambo na zadia mutamaso est-ce que ngana ko kenda kebela batu bakufa bible biki a quelle relation il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants donc ngana ko kende jam so dia mona tamini pasteur moko ake ko sala prière na cimetière a mutu abisala mabe azamu mutu abeba déjà. Ko sa prière pe na cimetière za mabe. Ko sa la prière na sens que oui to kena ko bondela so ba ke kunda moto. Hein? To sa la prière moko pour te akende na kinya. Mais c'est pas dit qu'après OK dakana yo ke ko bondela ba cimetière soit le on a ke ko sa la service cérémonie moko on a ke ko bundana milimo na cimetière non. Wana to sala so dia moni pasteur sa bilo kona si abeba déjà. Tout monde a Yesu akufi après 3 jours ba disciple ba gina otala tomu. Mais bakenda kotala non bakenda ki ba disciple bakenda na tina ba disciple tant bazo kende kotala tomba Jésus bakenda ki po ba embaumer corps Jésus parce que Bible lobi ke bakenda ki basi wana bazaki na ba aromate hein ba parfum boye bakenda ko embaumer les morts. Donc Jésus hors Jésus on ne devait pas embaumer son corps parce que Marie de Magdala oya ndumba wana amboma ki déjà signe oya salaki ya ko buka parfum cher na nzoto ya Yesu c'est déjà ligne ya ko ambomation d'amboma ki déjà corps Jésus aya ngomoni tamba disi bano kende wana bazalaki ko kende poete ba kende ko ambome corps Jésus et tamba kompe basi bakuti ba disi ba kende ki te po ba ketal ba disciple ba memela ki ba mosango et pas basi. Parce qu'ils ont qui travaillent à bas, qui ne sont pas correct. So tant que Pierre ba yo était azate, to kuti to mauvais. Azana tombote, ya na muto bimela ki biso biso boto précédé na gali. Tala bota ne Pierre na Jean. Babandi ke po ba ke vérifier. So na pa ngana ke ça na cimetière. Disciple Jésus ke ça na cimetière. Akesani. Basinde bakenda ki po ba ke kombome kora Jésus. Et même sur tangi Bible et zolo que tant bazo ke nanzela bazo tani ko se poser des questions qui nous roulera la pierre nani akolongolela biso libanga po to ken ko ambome courage nde ekivoki bazali nango mais tant bakei bakuti libanga ezate et si alongwaki bataya na kati yeso zate ba memi sangu
que Yesu azate na tombeau. Mais Pierre na Jean, bazola pour vérifier. Ce ne sont pas tous les disciples au Bayaki. Pierre na Jean de Bayikotala. Si quand le belapé bandeko basi oyo bakina ko fêter anniversaire andeko na bango. So disons que est-ce que par rapport à photo tout le monde va petit gâteau ba bougie to ba tira likola gâteau mais ba bougie minene bongo o to tira banda ko ba tsango na pembeni ya tombe. Est-ce que ce sont des gens qui pratiquent et occultent? Et si ba pengwa déjà bon, il y a d'autres choses, je ne peux pas les juger d'abord. Ce qui est là qui recommandation mon quoi ténèbres c'est que ça là par ignorance. Pour il y a des gens qui peuvent ça là par ignorance. Comme nous aussi quand on était dans l'ignorance, notre papa bandoko enda katam susu akeko kombo la cimetière ya papa naye nazolo ba maloba. Mais aviva pe ba conséquences naye. Tant qu'on peut comprendre des paroles de Dieu, par là na comprendre que ils a pacte mobiba papa lelo tant suba to babano kantaka pacte ils a la kake auto mela na makila. Mais ana pacte mususu o ezaka ya makila te ya maloba. Amoni Bible la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. So yoke bimisa maloba na mutu akufa. Eza pacte mobimbo oyoke ne ko fungula porte moko ina vie na yo pour être ba esprit bato bakufa ba contacter vinayo. Monde spirituel est contacté vinayo. Voilà mingi ba vie abatebele beba wana. Tamusu ba yebisi que non en tout cas ndenge ba neti elo mo na talaki ba yebisi moi si wana il faut si ma pigeon oyo kende ko la chango place bazokunda ebema mobile nayo. Pigeon wana ke asali cérémonie la chango libosa tombe. Et ça cérémonie mobimba satanique. Mais bato ba osala ngo par sentiment, hein? Na mona mwasi moko mobali na kufifu bakate suki. Et puis asali ba cérémonie faut ba sukole ba sali ba be. Eza ba pratique moko diabolique. Oye koti ba via ba télé na passe. Tu ne peux jamais contacter les morts. Il y a quelle relation? Ndesi kota mutake ba place wana monde spirituel, monde des esprits. Ya ba kozo contrôle la vie là. Tango to tanga likamba ba kofi wana baza batu moko. Tango ye azo beta conseil. Azo ko invoquer les morts. Tous les gestionnaires de la salle azo ko invoquer les morts. Au mona place moko fallait azo beta bilima so bilima baya. Fallait beta le quoi. Et il y a des locaux et salles spectacle, il y a des locaux et salles. Il y a un moment où bilima babimak ba ko apparaître. Nous avons un bateau, ou qu'il y a du lima. Pour un succès, il y a mokili. Et baby si ba via ba tebele, tous ces gens, au ba commettre la belle leur part, c'est dans l'enfer. Ce qu'on est ba ignorant, au ba yebi ba pratique, on a été kaka, ah papa, ou tika biso, ba no kenda, tala ningi to mo souffrir, papa ba no tika biso, tala ningi ba papa leki ba boto la biso mapang, ba to bongo. Mais il y a un article papa est-ce que ba inconvénient ni to pe ba si ni ba comprendre que biso nde toza boye to mi kotisa na monde cimetière ndenge bazawa déjà tango déjà okeko sala ko biso ba parole wana cimetière donc ofungoli ya lokwa porte mobimba donc mi en contact na ba kufi o mi en contact esprit de mort mobimba notambola ndemo na ba famille mususu chaque année il faut ba kufi. Hein? La femme chaque année il faut beaucoup faire. Yo muto la la kazolo takaka ba cimetière, olo takaka ba cercueil. Et ça porte mon bibé fumwama. Yo yeba anote. Les esprits bazo contact na bino partir action sala. Bazo contact mobimba. Et zali ko maltraiter ba tebele ba na kimiate na bomo na bango. Ba tebele ba yeba telo ko sala tamsu ya 10 ans passé. Akenaka na cimetière ou bien place mo ba ole lebembe. Obimisi maloba. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Même les miroirs des oreilles. Est-ce que certainement les miroirs ils ont mais il y a des esprits. Les miroirs des oreilles. Il y a des esprits. Ils ont sango. Il y a bato. Yo ke koloba maloba papa tika biso papa wana ana capacité ya ko répondre yo. Hein? Toto zongi na Bible papa liwa ya pauvre Lazare. Pauvre Lazare, homme riche. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que homme riche a senga kikutu. A zonga pour y sa message. Ou bien atinda ta mutu.
Poya ko avertir bande ko na ye ba bon on ba kene place wante mais réponse la kini moko ta na place wana ba ko kozonga susu soki ba yoki ba sakolite so ba yoki ba sakolite alors comment si ko emora ko ya susu aso wananga ndeko moko abi akina ka ota tomba papa na bango alobi kaka ndenge alelaki azosouffrir na nsima bazobotola biloko nyonso basala nyonso na butu alala loti nde otamoni papa na bango lobi nango après 2 jours boazwa opportunité azwa mbongo ebele ya solo mais mbongo kozwa mbongo ebele nyonso euta epa nzambe te et je vous dis aussi qu'ils a papa na bango te eza papa na bango te wana eza nde sa omoni satan nayebisa yo aza moto ya lokuta akosala lokola azosunga yo ndoke nde eza eloko mo ebatami na nsima yana eloko mo ebatami na nsima ya peso na droite mais na gauche aozela po abotola donc ntango deja baloti papa na ye eza papa na ye te eza papa na ye te eza démon mobimba papa est-ce que bato bakende kosala bapacte epa diable paraît-il que diable mpe asalaka bambolamu mais ntango azopesa ye mpe azozwa te mais pas na nzambe eza na condition te ke ntango opesi il faut azela azwa na ndenge ya boye non nzambe ezala bongo te. Merci prophète Nini Richard. J'espère que bandeko batali biso ba comprendre ba réalité spirituelle ebele o ba potisi olobi eza ka pacte o to mela na makila ko kini pe ba cimetière bongo eza komikotsa na contact avec les esprits. Nini bala na nzambe o balandi biso ba koko retenir à travers notre mission. Numéro de téléphone. En tout cas, merci Papa Jirens. Nalingi na ibsabana nzambe ba retenir elokwa boye que le monde ya cimetière obengi la nécromancie, ça monde pour invoquer les morts, et ça condamné selon la parole de Dieu. Et puis ils ont coupé ça accès ya diable na vie ya mutu. Bomo na mutu azotambola za vivant, azotambola, il est contrôlé par le monde des ténèbres. Aza contrôle. Ana contact mobimba. Ana contact dans le monde des ténèbres. Nous devons contrôler vie mobimba. Obala, ba yebi ya kozobala. Et tout ce que tu fais, vous a contrôlé. Alors bato ebele pe ba traiter ba pacte. Ba sala ba pacte na monde des ténèbres. Oke koloba maloba liboso ebembe. To na kata cimetière. Ebembe wana eza na tansu ya koyoka ote. Et ben me wana son attente ya kolobelote parce que c'est akufi bien que les autres ne kufaka mais moli me kufaka te mais tant déjà mutakufi ya na place tokendeka na ba kango na ibandeli kena na séjour de paix to na lieu de tourment tant soke wana ata oleli ndenge nini jamais comment on la moko bien répondre jamais alors tant que tu as par exemple, il y a ya Ferregola. Ferregola, to landa kini na endenge eta msoreja koche la biso. Akenda ki na tombe ya ndeko na ye. Pona ko alors, babilo kwa ndenge wana mususu ezalanga par rapport ta musuninga za kindeko na ye, ye mutasimba masolo na ye. Ye mutasimba makamoni ya succès. Mais ta musiko par exemple, que ye mutu abomiye. So ki ye mutu abomiye. Il faut sikoyo bako obligé ye na monde wana kende koloba maloba place ebe mandekolo pour être biso ba monde des esprits tout ça ni tous hommes sur le succès so o sali amote okolimo lokwa milimo desalaka bana nzambe il faut basala keba na lokwana faut basala keba bato bakenda ka ba place na ba miyebi. Donc, mon abasseur, on a bakei, ce qui recommandation à diable, c'est qui va m'y jamais yo quelque chose anniversaire mutakufa. Ko pelisa ba bouger minene na gâteau. Eza cérémonie bobimba satanique, pratique démoniaque. Ba yebi o bamba salaki. Merci l'homme de Dieu, numéro de téléphone. Numéro, il y a téléphone, il y a prophète Richard, il y a plus de 243. 89 87 59 834. Voilà le numéro WhatsApp. Mobenga na numéro à Vodacom, il y a plus 243 83 50 11
968. C'est le numéro. Il y a prophète Richard. Gobenga biso. Wana préoccupation. Wana besoin. Il y a soutien, prière, orientation. Nous sommes là pour vous et on va vous orienter par la grâce de Dieu qui nous est donnée. Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour aujourd'hui. Tu comprends que c'est quelqu'un qui connaît bien le monde spirituel. Disons, quant à moi, je m'arrête par ici. Si vous recevez l'émission, commentez, partagez, likez. Si la bande comme Soussou va bénéficier na message. Ceux qui connaissent Massi, à Bombi, à Batelbiso, tout l'année prochainement. Merci, prophète. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Feregola. Feregola, Tolanda kini na endenge tamso reja koche la biso. Akendaki na tombi ya ndeko na ye. Pona ko alors babiloko ndenge wana mususu ezalaka par rapport tamusu ndenge azalaki ndeko na ye ye moto asimba masolo na ye ye moto asimba makambo ya succès mais tamusiko par exemple ke ye moto abomi ye soki ye moto abomi ye il faut sikoyo bako oblige ye na monde wana kende koloba maloba place ebema ndeko pour ete biso ba monde des esprits tout ça nini tozongi sur le succès soko osali yango te okolimo lokola milimo nde ezalaka bana nzambe il faut basala keba na eloko wana faut basala keba bato bakendaka baplace wana bamiyebi nde omona basere wana bakei soki ezalaki recommandation ya diable te seki bamiyebi jamais yo okoki kosala anniversaire moto akufa kopelisa babuja minene na gato eza cérémonie bobimba satanique pratique démoniaque. Bayebi oy bamba salaki. Merci l'homme de Dieu, numéro de téléphone. Numéro, il y a téléphone, il y a prophète Richard, il y a plus 243 89 87 59 834. Voilà le numéro WhatsApp. Mobenga nga suna numéro à Vodacom, il y a plus 243 83 50 11 968. C'est le numéro. Il y a prophète Richard, Gobenga biso, wana préoccupation, wana besoin, il y a soutien, prière, orientation. Nous sommes là pour vous et on va vous orienter par la grâce de Dieu qui nous est donnée. Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour aujourd'hui. Tu comprends que c'est quelqu'un qui connaît bien le monde spirituel. Disons, quant à moi, je m'arrête par ici. Si vous recevez l'émission, commentez, partagez, likez. Si la bande comme Soussou va bénéficier na message. Ceux qui connaissent Massi, à Bombi, à Batelbiso, tout l'année prochainement. Merci, prophète. Que Dieu vous bénisse. Ciao.